Na TikTok ya nani ozota? Ya Rose. Wavanda na kati. Nebi. Mwana ma Sandrine. Elle danse trop bien wapi. Talande mwana mwimba botami na poto me talanda zo bina neti musicien ya wenge. Musicien ya wenge kote oneti shege moko boya masina. Tanda zo salilongi. Na mituna mesika bana ba yokola ba danse. Nzamba limbisanga vraiment oboti mwana awana poto metande mwana zo bina neti shege. Omelo kaza na bina na poto boye bate. Na kine zaki ba danse mususu ba bina liboso ba parents et il y a des autres danses on ne danse pas liboso ba parents. Biso mona kezaki ntembo moko boye. Et beti toyebi na biso yango mais parce que ba parents ba na to sali neti toyebi yango te. Mais bana mikolo, m'en fous. Tchana no boye. Tala bana wana sosu. Tchana no boy, vraiment, na miso ba parents. Yamado, talabana. Yamado. Non, c'est pas comme ça, hein. Like ça sur ma vidéo na emosus. Non, que like ça maman na penza. Non, que like ça maman na. Talanda zo bina musique congolaise. Hein. Tout na est-ce que ba province en Congo musique en azobina yeba ta province moroté. Ah bolongwa. On est congolais, kana buzoba ya boya ko bina kabina. Tinza na TikTok on otina o mama nae. Oui, na otina o mama nae. Kwa cette mama nae ko sepla mwana ndazo bina bona TikTok. Boki ba pe na TikTok on okike ba okanga bato Ba komo okanga sisi, police ya komo kota na TikTok. Moyo saba olo ba kama bebe akangi yo. En tout cas na otina na TikTok o mama nae. Mawa, oboti mwana ana poto. Mais elongi ya mwana ebimina tia botama na mama yembo na bizaleli. Tala. Est-ce que mwana pota bina raboy? Non. Mawa, oboti bana poto ka cette bana bako comme un jour ministre de Congo. Mais mwana comme na danseuse. Pas si. Bichilix.